yana mutu mususu awaseko lelo mayebi lobite pona ya musala o ngana poni o na sa na otala place na ke bunda na ke simba lichette c'est mieux na lingana ngana koma ta mona vani ngolu wana nde pesa melenga yango na ndima musuno la moni balobi ke na soutenir ngana réali aza jeune moko ya bien parfois la simala ba jeune ebele ba ko unga nzela ya kuluna message ni ya suka ya ba besoin landa biso message nanga ezake to yibate to sama bete to simba machette te na nzela copy onions okute nango soke pesa milio zo makasi sala koyoka sonité ngapendo na bino na nanga mutambongo te mena débrouiller aka na copy ona nango. Bon, l'avantage nanga premièrement eza kande na utakolo ba na fuite la ndako na futa alwa de ndako place non sala ndako ya batu na futa ka courant mai chaque jour abiso to somba mai chaque jour tana mona des avantages wana ozole sanga chaque jour lelo wenze basi et commissaire so wana 12000 te ndako iliaki so ki 10000 ba lambati donc c'est un effort on a na salaka na copie na ngana bondela ka nzambe tingela nga ba client ngana gagner moi 100 francs na boki moi likelemba na sali moi boye yango eza ba avantage on ngana monaka to ça vraiment très bien bolamu et que ganga na oyo sala o so pe batu muso encadrer ngana na 4 petits encadrer kana copie o yango nde e sala biso to tia ba ranking te to koma ba lote to koma ba shote to zalaka ni c'est le cop ato meli toujours zalaka na bande cop nde yango mbongo soko zangi musala mabendeza na sepeli na mutu nyonso wa yokinga wa landinga mote la bino ba évoquer sa mission confiance mais c'est là de partie la fidélité la chaîne la bino la grande découverte mote na batu mingi o na zolanda biso na États-Unis surtout ceux na zolanda États-Unis na komona mama Tati Salima mokonde ya Chicago na komona pe mama Nadège Molato esika bozwani ba mote na bino mingi mote pe lisusu na oyo ba pesa biso confiance na niveau ya Europe batalaka pe ba commentaka de chaque fois mote na ngami na kolemba de pesa na ba congolais nyonso oyo pe balandaka biso tango nyonso mikolo nyonso na pesi besusu merci na ingénieur Yannick Chumbu aza kotika ngai te partout aza kokende aza kolanda ngai eza oyo ya bino Joseph Libela noko national oyo alela bino ya trop noko national oyo alimaka bino partout lelo nalobaki na émission mpe na tranche ya biso ya entre nous tokomekama kotambola mwa moke toyebi comment évoluer comment nous vivons ici surtout la ville capitale ya Kinshasa comment les choses évoluent. Mbote ndeko mbote moko toye na commune ya Kiseso précisément la staff na yo tomoni oyo tomonaki tosepelaki na oyo tosepeli etindi biso topusana tosola na yo okoki koyebisa biso avant tokenda wana nkombo na yo nani babengaka yo nani babengaka nga nkombo na nga réaliste staff na nga staff vidéo eza na commune nini eza na commune ya Kisenso soko limomo na nga foya en face à Soulemangue bar ya Soulemangue référence na nga kuna la staff na yo esalaka mosala nini natiaka style naturel natiaka style à reposer natiaka style oyo ya moko donc nasalelaka marque et tout nalatiaka lenture nasalaka mpe bamanzaka gel donc manzaka nyonso ngamo mpe nasalaka nga na bato oyo bazana mpona kosoutenir nga na kosala manzaka nzela minu nga moko nde na spécialiste côté asile donc oza esthéticien oza esthéticien oza na kopande wana esthéticien mosala oyo osalaka oyo obandi yango na mbula nini mosala oyo nabandi yango depuis l'an 2005 nabandaki kosala vernis 2007
na ye koyeba musala ya koposer style na miso bande mo bautaka Brazzaville na bando tala yango mingi na parquet na ndenge mpe nayeba copie o yango nde esalanga mpo naza na copie na nga o donc du domaine na nga eza mosala oyo nasala biloko na nga yango nasalelaka d'école oyo toa nango awa oyo kola naturel ya pilipili oyo natiaka protège avant tokoma kuna tokenda malemi tokokoma kuna me tokenda malemi mais je chungu joka biso malamu olobe bandeko na 2005 bandaki nano na verni si oyo okoma na basile sikoyo ntango bandaki mosala oyo lebandeli ndenge bandenge mosusu bayokaka soni ya koluka mbongo na bakope moko lokola verni ya certaines personnes bayokela yango soni yo ntango bandaki yango bandaki bayoka soni te nayokaka soni te parce que soko oyoki soni na mosala oyo osala bongo totanga bandeko na biso bacoordonne ndeni totanga bato bamemaka biloko ndeni c'est que mosala oyo moto abénéficie nango oyo moni moninga aoteka mai c'est que yo mpe sala effort na oyo oyebi osala yango nde eza bénéfice ya vie ya moto nga mpe naboti na kopi oyo nakela yango soni tia oyo naza lelo nafutaka ndako nafutaka mpe place nasalaka na kopi oyo naboti mpe mwana nga oyo akombo na nga réali motu nyonso ayebi nga na gisenso papa na petit réel esalaka nga mpe na esengo mpo nayibaka te nasimbaka mpe licheti te déplacement na nga eza nde kopi na nga mbongo mpo na bénéficiaka nango yango nalinga yango ntango obandi kopi yango ndenge olobi eza kopi ya soni te eza kopi oyo epesaka yo mbongo ndenge yo olobi inconvénient nini biloko nini bande kokutana nango na ebandeli parfois oyo elembisaka yo kocontinue elembisaka kosala biloko nini bande kokutana nango bon kokutana na biloko eza nini eya na motu mosusu aoseko lelo mayebi lobi te mpo na ya mosala oyo nga na poni oyo naosala naotala place nake ebunda nake esimba lichette c'est mieux nalinga na nga nakoma te mona verni ngolu wana nde epesamela nga yango na ndima eya kopi na nga nakoyi nango te ate oyo epesi nga lichette ate oyo omemi nga ate nasali nyonso napona kopi oyo yango nde nabénéficiaka yango ebotisinga mwa esali ke nabota mwana mpo otanga mwana nga vivre bien na nzela mosala oyo sikoyo naoyi nango nini ate ozwi diplôme ate ozwi nyonso esenga mosala maboko lelo oyo na ville ya Kinshasa se mosala maboko eya na kompagnie moko te oyo bangajaka bato chaque jour na mboka oyo eza te fo koluka mosala maboko bozolanda biso partout bozwami oyo alobaka bafidèle téléspectateur na biso bapesa biso confiance na entre nous ndenge nalobi sérieux naza na yango tokokende te tokutana na banani no tokobanda kosolola na bato oyo baozela na bango leta te atya basociété baozela te ke leta azelaka warevaka leta atya basociété bakesana tokobanda kosolola na bato oyo baza na image baza mpe na idée ya koexploite mayelo baza na yango lo bato wana nde tobanda kosolola na bango yango na bongo na lelo nde na bai na mimino nde ba réali toza kosolola na bozokoka ndenge aza koloba mosala asalaka malgré le de loin balicencie banani bakotiola yango bakodimine yango mais azobokolela yango mwana azofutela yango ndako azobokolela yango mwasi aza mpe na baemploye na ye oyo bazwaka mwa quelque chose chaque fin ya mois donc bozomona mpe bino moko mpo bomona tokolakisa bino mwana bili bomona comment sa société fonctionne bomona yango réali olobeli biso biloko okutana nango na nini sikoyo bavantage nini mpena sikoyo eloko nini mpena omotive yango plus epesaka yango courage ya kosala kopo soki ovandi ntango na kotika yango te nasala yango biloko nini bon baavantage na nga premièrement eza ka nde nauta koloba nafutela yango ndako nafutaka lokwa ade ndako place naosala ndako ya bato nafutaka courant ya mai chaque jour biso tosombaka mai chaque jour ntango naamona de avantage wana oyo ezolesanga chaque jour lelo wenze basi ekomi cher soki wana 12 000 te ndako elia te soki 10 000 baolamba te donc eza na effort oyo nga nasalaka na kopi na nga nabondelaka nzambe tingelanga baclient nga na gagne mwa 100 francs nabwaki mwa likelemba nasali mwa boye yango eza baavantage oyo nga namonaka
pendant la suite on musala te e futanga chaque fin du mois $200 $150 te combien exact mais na copie nanga so na bimi nanga na 20 000 ça va moi 25 000 30 000 ça va na mona normal na bike ah lobi nzamba sunga na sani nozo ya on a komisila nzambe ya on a continuer na copie nanga ah bon osala musala ya sike ya mbaka basi ebele to te yebi ke basi bazala ba balolenge na bango bamemelaka mibali ogéraka na basi ndenge to basi ebele bayaka no ogéraka bango en tout cas merci na géraka bango po ani liboso nano nazala nano komikita devant bango fo nazala na respect ata balingi baswana ata balingi batonga eloko liboso na yebisaki ah ya soko lingo beta lisolo ok ebetango kote mosusu mais a te mpona babase basi lelo bakoma bata babase o basi songolo basi boye ndenge ekoma mibali o bashopisho o balo o banani siko mpona nga na base na ngai na invitaka eloko wana oye na base te oye nde kosasa mosala soki oyo eleka ye dimanche mama mo ameli mutu wiski na benganaki emelango libanda akwelingaka me na meditaki kaka bandeko na basi bokalme ti lelo mpe na obatelaka mosala na nga sikoyo tokenda na baquestion moko un peu terre à terre mais il faut toposa ngo mpoza biloko ekutanaka na biloko bisika ya basi ya des fois ozwaka mpe teke tentation sanchandu fille moko boye aye nde balobaka kopera sanchandu aye na ye kosasa mosala za alar te nayebi ke lar na ye eza ekutanga ngo mpe déjà bon souvent question tuni mo tuninga bien eya na mwasi mosusu akoya ane na mbongo te mais alukaluka asedu yo mais comme si yo mesana de na copie na yo o comprendre que ah fille o ane lo te il faut aider pona koke na ye ayaki pona sedu yo te parfois mona ke mo pa moninga muta sepela ki yo ndenge osalaki yango ayeka apa na yo o aider donc faut aider au salé akende kabela ye kokabeya kobombisa te kana nsima kokabana koyelo 5 personnes 3 personnes ye moko mpo ndimi te c'est bien bolandi ye na bokebi nyonso c'est vraiment un jeune intelligent un jeune qui se débrouille pas mal azodébrouille na ye bato ya koencourage mpe ya komotive bango ye et je n'oublie pas de dire un grand merci à Maman Tati Salima. J'ai vu le cadeau, c'était vraiment formidable. Na monaki yango na yambaki koli, merci maman ici que j'aime. Na côté s'appelle Lisusu Bambote mingi, et à côté remercier ba maman nyonso. O balandaka, pour le long net le beli makamba basine. Donc je pense que bolanda biso bien yango. Donc merci na bino nyonso. Réali, na moni na maboko mpe ozala biloko ebele wana. L'accent na non, l'accent na biloko. Koya outillage. Ah voilà, ba outillage ya musala. OK, on a appelé ça crayon. Crayon. Voilà, aux assis à déposer. S'il a déposé. Aussi la moko. Na bandandi na oyo. Voilà. Simande basaleli bisoso oyo ya bocal, c'est naturel. OK. Miso mbakite wakata na ba Indien oyo. Ezande mundele mayele science ya ndenge développer yango te ok oyo eza col naturel oyo eza col simple on a posé col si on a oyo nana ngo alakisaka yo bakomi bango nana ngo ayebisaka yo ke oyo eza boyeboye te place tosomba yango na magasin nde totunaka nde toyebaka ah bon faut retourner pour nous c'est bien et ça va musala donc c'est une personne depuis 2005 c'est déjà combien 18 ans si je ne me trompe pas 18 ans de travail expérience à musala yango azalaki vraiment jeune donc ti commettre à 18 ans donc c'est vraiment une personne encouragée il a aussi une connaissance vraiment approfondie dans le corps yango donc la outil kuna ndebe bomoni mais balakisi wana il y a des clientes oyo bapesa vraiment confiance donc eza ya pamba te yango wana bomoni réali nasepeli mingi kosola na yo nasepeli mingi vraiment kosola na yo mbala nsima tokoya tokomeka kolobela oyo mosusu naye nasepeli mingi na mosala osali to ozo kosala oyo meme tosimbi mote na ntango elakisa so awa témoigne ezaka ya réali staff réali donc tu tiens vraiment aussi une référence
j'ai vraiment aimé ton travail, j'ai vraiment aimé aussi ton savoir. Donc c'est bien continuer comme ça. Il faut voter à rappeler, mais la monnaie ma jeune, il faut qu'on cadre la bango, comme le marabango la nzela est bien, basi ma machette était baillé au plan, on a dit sonité, ça là bango de sorte que baillé au cas sonité. Je connais ma maison on l'a biso. Il y a ma toujours mon niveau, alignaya. Nous sommes à mon niveau, le bigo, on a soutenu ma réalité. Aza jeune moko la bien, parfois la simala ma jeune ebele bako unga nzela ya kuna. Message ni ya shuka, ya ba besoin landa biso. Message nanga ezake to yibate to sa mabete to simba machette te na nzela. Copy onions okute nango soke pesa milio zo makasi. Sala koyoka sonité. Mapendo na bino na nanga mutambongo te. Mena debut aka na copy ona nango. Yango nde esalaka nga mpona bato mpe bamona toleka ntongo nyonso tomona réali na ngamba sule mange maison na ye yango wana nafokisaka te tozala vraiment très bien bolamu ekeganga na oyo osala ozwa mpe bato mosu akankadre nga na 4 petit na nkadre ka na kopi oyo yango nde esala biso totia baranking te tokoma balo te tokoma basho te tozalaka ini selo kopi ate omeli toujours azalaka na bandi kopi nde yango mbongo soko ozangi mosala mabe nde eza nasepeli na motu nyonso oyo ayoki nga oyo alandi nga en tout cas bana parole de vie nayebi baklia na nga ebele susu bana église na nga na priaka motema na nga ndambu sheri noela namoni mpe na nsima kuna cameraman aosa biso signe tokomi presque à la fin mpesa sikoyo numéro na yo ya téléphone mpe adresse esika ozwami. Voilà, numéro na ngai téléphone eza 085 37 77 690 wana soko benga ozwanga mbala moko esika naza are na biso eza moko oyo na kisansu bayebi deta sule mange donc so okomi kaka na sule mange otunika wapi pa ya réali bayebi mbamoko référence na biso eza ba staff vidéo nepesi ba staff vidéo ba sule mange na bato nyonso surtout batetekisa solemba ngamba bango nyonso bayaka wana bayebi déjà staff wana sule mange soki okomi wana omona staff. En tout cas merci nanoko na surprise. C'était vraiment une surprise pour lui. Andimaki te que nous avons la staff nae. Voilà. Basta la oba sali. C'était vraiment une surprise comme nous avons dit le bangawa. Un grand merci à l'angai ici na Woloba. Na bato nyonso basutela kangai, bato nyonso la musique. Un grand merci aussi à mon leader, comme je l'appelle, leader Niki. Il a sali la suki mela ina kitoko. Il m'a bien biloko kotika la suki mela te yaka. Et ça le suki ina kitoko. Merci na bato nyonso surtout la majeur ya kisenso, na bato ya kisenso oyo baza ko accompagner biso ainsi que la cameraman azolanda nga azotambola nga partout yoke makambo nyonso ya mabe wana ya mitundu place ozali napesi mpe bamote lisusu tanke yo moto osimbi machine tanke moto osimbi nyonso bambote na yo napesi mpe su bambote na bakonzi na ngai tete sénateur bambote lisusu na mama na lege molato mama tati salima mama alima rachili na bato nyonso bakomantaka oyo mpenza bapesaka basuggestion na bango tolobelaka mpe tosalaka mbote na lingi bino mingi tokutana na numero ekoya toujours avec réali je vous aime bye. Yana mutu mususu awaseko lelo mayebi lobi te mpona ya mosala oyo nga na poni oyo naosala naotala place nake ebunda nake esimba lichette c'est mieux nalinga na nga nakoma te mona verni ngolu wana nde epesamela nga yango na ndima mosuni namoni balobi ke nona soutenir na nga réali aza jeune moko ya bien parfois na nsima na ye bajeune ebele bakounga nzela ya kuna message nini ya suka ya bato bazolanda biso. Message nanga oyo eza ke toyiba te tosala mabe te tosimba machette te na nzela kopi oyo nyonso okuta ye nango soki epesameli ozwa makasi sala koyoka soni te nga mpe ndeko na bino naa nanga moto ya mbongo te me na débrouillaka na kopi oyo naa nango. Bon, baavantage nanga premièrement eza
kande na uta koloba nafutela ngo ndako nafuta lokwa de ndako place non sala ndako ya bato nafutaka courant mai chaque jour abiso to somba mai chaque jour tana mona des avantages wana ezolesanga chaque jour lelo wenze basi ekomi cher soko wana 12000 te ndako eliaki soki 10000 balamba te donc eza un effort on ngana salaka na copie na ngana bondela ka nzambe tingela nga ba client ngana gagner moi 100 francs na bloki moi likelemba na sali moi boye yango eza ba avantage on ngana monaka tozala vraiment très bien bolamu ekeganga na oyo sala ozwa pe bato mosu akankadre ngana na 4 petits na encadre kana copie oyo yango nde esala biso totia baranking te tokoma balo te tokoma basho te tozalaka ini selo copie ate omeli toujours azalaka na bandi copie nde yango mbongo soko ozangi mosala mabende eza nasepeli na motu nyonso oyo ayoki nga oyo alandi nga